Kotuna mituna pona koyeba makambo oyo etali bank na yo ezali droit na yo. Soki olingi koyeba na mozindo to soki ozososola te makambo misusu, kobanga te pona kotuna mituna. Tokomi na soka ya mbula. Eyenga ayebisi libota na ye ete boutique na bango ematisi bozu ya mbongo na ndenge ya kokamwa. Matondo asengi bafongola compte bloqué mpona kobomba mbongo wana mpo ebotela bango ba intérêt. Eyenga akanisi lisusu ndenge atambolaki na ba institution financière mpona kopona bisika wapi akoki bofongola compte. Na institution ya liboso baboyaki kopesa ye ba information oyo esengeli. Mosusu kutu bamekaki kofongolisa ye compte épargne na makasi atako atangaki ba condition te. Kasi mibali batikali nde bapesaki ye ba information oyo esengeli. Na sima ya botali ba condition ya banque mibale wana bango baponaki banque yetu. Mpo banque yetu bango bazali na ba offre oyo ekokokisa bosenga na bango. Bakei lisusu na banque yetu mpona kosolola mayema tali dépôt à terme oyo ezali misolo miyemi kotikala na compte bancaire mpe ekozwamaka kaka na mokolo bayokanaki mpe na ba intérêt. Bakomi konégocier na banquier na bango mpo afutisa bango ba pénalité te soki esali ete baya kobimisa mbongo yango ya mokolo oyo bayokanaki ekoka. Mpe banégocier mpo bamatela bango to ya ba intérêt. Libota ya eyenga esepeli na ba avantage bazwi na banque na bango. Kasi tango bakendaka mpona kozwa crédit bamemaka misolo ya caution financière te mpamba te bakendaka na moninga na bango muyomba oyo abimaka garant. Na boye banquier asalaka calendrier elongo na bango mpo bakoka kotosa yango mpe eza na avantage na bango na ndenge ya konégocier dépôt na bango à terme. Dépôt yango na ba intérêt ekobota ezali korepresente garantie mpo na banquier mpe elikia ya libota mpo na misala ya botongi ndako na bango. Banquier azali partenaire na yo, ozali na droit ya kozwa ba information epai na ye zala polele na banque na yo. Kobanga te mpona konégocier offre oyo osepele na yango te. Message oyo epesameli bino na FPM elongo na Visa. Salela misolo malamu pona lobi ezali.